3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Mbote na bandeko tout balandaka biso na kati ya 3 fois W Bomoko ya Mboka babia derrière la caméra JB de la presse na bossa na raté digital Momo en direct de Suède. Babi tozaka kawa na kati ya Anvers babi Anvers eza vraiment infecté na ndenge ya mukiete babi ba papa ba noko ba tantine babi bana bazolela vraiment papa ya liwa ya papa Wemba babi liwa ya papa Wemba est infecté batu ebele na kati ya Anvers. Bah il faut voir babi ba café tout ya Anvers bazolela babi ba salon tout ya Anvers ya na mona café tembo kutwala ya Tony wazabanga babi bazolela na ndenga mukete babi totali chevier kadi babi café ingeta na kati ya Anvers bazolela babi chez retrouvailles bazolela babi papa na biso Levis babi centre culturel kuna pe bazolela babi Anvers eza ko kangama donc ba leli vraiment ba sentir vraiment ko to kitisi vraiment baoba pende ya musique congolais vraiment auti ko kita donc papa Wemba les grands baoba donc babi Anvers eza ko inda babi bino tout batutu ya Anvers bana tout ya Anvers babi o pe bazalaka moi mipandi ya Anvers babi boya bino tout na centre culturel chez papa Levis babi samedi bino tout beaucoup tana kuna donc parce que Anvers e kangi masolo na repasser micro na ngana bato baza awa boyo kandenge bazolela papa Wemba babi liwa ya papa Wemba et puis c'est vraiment mawa jour na mawa ya papa Wemba babi to lele toujours to eka a pona makamba papa Wemba to ena makamba polémique te donc babi ezui libanga ezui tsakunde ke ko sekate to moni Simo ye moko Simo babi mutambongo amuninga na hote etimukile ko kufa babi mutambongo to moni Simo ayolela kaka papa Wemba babi système noir bango balobaki bayantoma ba manzantomo ebetama. Bonsoir. Bonsoir. Nancy Bassi va présenter donc je suis avec l'une des triplés. Donc ça va tripler mais ce que il y a mon bal azalité mais moi que moi ça allait déjà awa donc ngas que voilà. Ngas qu'on a lié va tripler. C'est que tripler moi comme ta ozanga tripler ngo avant nous busy côté moi voyez agoya air moko. Donc voilà quoi, c'est Simon Design boye bikaka. Nazo lela mawaya papa Wemba vieux beaucoup nanenga ah oui au fait triplé a commis bon ok c'est bon donc koki siko to koki et ça joue à té qui le pain est kangami alors voilà quoi donc désolé le papa Wemba na ma histoire de belle ya mais bon temps do ya temps et taraka pour la banda ngana naki musicien à Shockstar na beta en Shockstar na lera bo mwana nga toki sika mona baleka ba sek bidance na yolo ba ka ozonga ba Jo Mali na beta en Shockstar ti période mo boye ka vie beaucoup ka l'herbe santé bi misika na ba orchestre atini bat ba ko lukanga atiki leka sek bidance abi benga petuana o beta en Shockstar aya ko beta ngana boya ka ngai. Alors l'équipe nango na nga ba poto na nga Shockstar bani to komi na poto to zongi pe na ko zonga sona ndenge nanga. Alors et ça là que mukolomsa ayi a na Anvers amoni ngai bara ngo ki bara ya mamoko ba benga makaro après comme ki bara ya Marthe Kayumba. Le Marthe Kayumba azara ki lerwana bata papa Wemba pire bango. Ayi ya Marthe petit wana ona moni wana amata awa yawa nga oh viana bien ngapani nga masolo ma musique nsina bosa nango kana comme nanga quoi faire donc abeng sanga na boya okende matina bazabia petio na yebi yefo la petit moboye na yebi na ndule donc ma wa trop et fallait les rongo na profiter na to causer les masolo ki ande musu ebele bon voilà quoi nsina changer nanga côté na comme nanga côté la mode et tout ça comme vous voulez. Bon, ils ont biloko ya bimisi na poto na mboka quoi, la mode et tout ce que vous voulez. Puis dans la 4. Tu aller à côté la grande coiffeuse qui fait parler d'elle-même. Na côté na mopanzi na ngawa
le boko na ngai oyo elembaka te wana yango koto. Donc si on a une équipe complète, on a une équipe complète, on a choyé, on a heureux. Donc moi expliquer nos plaisirs dans la réalité. Ouais, Simon, tout le monde bino tout a besoin complet. Au web c'est sur activité ni besoin nango jour ya enterrement ya papa Wemba, jour ya matanga ba activité nini, ba surprise nini oh yo bombeli biso parce que tu as vu que yo pose grand quoi faire. Donc n'écoute am kété donc ba activité ni ba surprise ni no bombel biso jour wana parce que faut batu ba oya vraiment ba surprise ni les am ko. Donc tu aller wa donc tu vendre ni ba na nokamboka tu vendre moi qui nzonzi na équipe tanga complet comme ça tout solo là pour tout ça une surprise tout biso ça ka ya ça ka mokete tout ça ka ya bolite ça ka ya gaillard alors sikoyo tout ça et le mot est hors du commun, atypique, quelque chose d'atypique, et vraiment spécial. On a vu, on a qui vit moko, surtout tout ça les loboyés, so Congo, malgré bon voyage en côté, j'ai le cas biso boyé, surtout comme un niveau, il y a luka la vie, bam souba ya poto, car après ni pas papa et mba poto. Voilà, donc ça là trop donc tapis rouge mais éviter ce tapis vert ou orange ou vert mais et banara tout ça il a tapis rouge tout ça il a tapis rouge bon c'est un tapis rouge et puis et commémorer et voilà et commémorer bateau au bien mais donc tolima misouté parce que ce qui a Koufa na maladie ça serait autrement mais à Koufi en plein succès à Koufi en la scène donc et ça vraiment le coup là c'est comment on dit je vais dire ça donc il a reçu donc à Koufi et Sika fallait Koufa. Et elle était quoi ngana quoi faire boy na Koufi kutu na ngana hôpital ngana kata ciseaux kata na kwei. Na ciseaux wana kutu bolé la te fête na fait. Donc yé nga zali wana Koufa qui en plein succès bat balata ki mko na bouton pour na yé et tout voilà quoi. Donc bon c'est la surprise très bientôt tout vendre ngai na ba passe na ngai. Ezanga Congo. La minute on a c'est vrai masa. Donc il a vu sommet de masa. La minute ya masa. Tout dans les airs. Ça me donne un peu de pique. En plus de la ville, ça me dit ah, vous savez, ça me dit pique. Et puis cela m'a fait ça fait comme jamais. Soya. Ça fait comme jamais soya. Alors, ouais, tout ça toujours dans le café, tembo là, donc bah tolobike, bah moni vraiment bah master ya papa Wemba, bah bien vieux Dieu mélas. Babi oui penza zaki master ya papa Wemba o papa Wemba ande ko boa ka to kutia na kata café na biso boko yoka ba émotion na ye akoloba envers papa Wemba parce que ye penza zaki ba mi pandi ya papa Wemba. Bonsoir papa. Bonsoir maman. To monio awa babi ki yo zaki vraiment vambra ya papa Wemba o réception ni pona liwa papa Wemba ba émotion na yo donc o se sentir comment? En tout cas, ils ont marre trop. Nazoe bakune ndenge na koloba te po wana live mado mutu nanga na kati donc ndenge nazoloba bato bazomona bango bayebi ke mutu na zoloba ena n'est pas vieux beaucoup wana ki donc vieux nanga i master même temps maramnyo surtout na vieux wana mais comme on dit que la mort est certaine topé saka kimia po kuluta kufina champ de bataille vous comprenez donc c'est le moment que tous les la vieux na kimia Nzambe kaka apemisa molimo ne tranquille pas accueilli. C'est la vie. Et là on a le baraka yangwana. Merci vraiment na ndenge boyo kuta biso ado tozana na minute envers mobimba do to lela mutu na biso. Wana za donc famille et puis makamnyo surtout vie wana do mutu langa. Na rendre ba condoléances na na famille na et puis bon na bande ko na biso surtout tozolela longo passe na biso kaka Nzambe kaka mutu ayebi pas accueilli. Et là, on a l'obésité. Pour la samedi, les organisation, vous s'organisez comment?
no côté organisation makambo c'est ça justement na mutu na biso azalaki awa donc bango bazosala makambo surtout donc famille bomoko tosala makambo surtout ensemble ben toza ba programme vraiment bientôt ba repesa ce programme ndeni makambo osala de toutes les façons bozala au courant de la situation surtout ndé koleka donc c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup Babi, mes condoléances na famille à Papa Wemba Mobimba, mes condoléances vraiment Papa Tozo Lelayo avec beaucoup d'honneur. Donc tozaka toujours na kati ya café na bisoté beaucoup de toi là. Tu es passer micro na bateau vraiment Babi bazaki ya Papa Wemba. Bateau ya Papa Wemba tout monde batoni wazabanga la main d'or. Babi te poser quelques questions. Ba mawana ya zanango envers Papa Wemba, envers famille à Papa Wemba. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Tony Wazabanga, to monio awa, beaucoup exception nini pour na liwa ya Papa Wemba. Ba émotion ni ozanango vraiment pas signé ozanango na mutema pour na liwa Papa Wemba. En tout cas, eza pas mingi. Eza pas mingi ko bungisa Papa Wemba ve beaucoup. Ma miso moni ko bungisa mutoko la vie beaucoup ya pas mingi na kat na biso. Surtout na versa wa biso. Na versa en tout cas tous les amis na check fait na ngai est disponible na moto nyonso pour matanga ya vie beaucoup. Nous avons tout salle tous en à disposition de salle à prendre une salle aux salle ma nyonso en tout cas famille bomoko ya mboka en tout cas tous bazo sala misala en tout cas pour tout luka ndeni to role la papa na kati ya inverse en tout cas longonya mingi na famille bomoko bamboka. Ok, organisation eza comment bobengisi batundenge nini batu bakutana wapi donc activité nini koleka makam nini sala na kati ya journée wana pona les jours au enterrement ya Papa Wemba. En tout cas côté activité bomoko mboka azwi nyonso komela kolia makam nyonso wana etali bomoko mboka biso siko ba artiste lokwa vena biso beaucoup biso ngai na Arissa Coiffure ma copine tout le temps tozana Simon Design biso misata en tout cas tozui côté défilé et puis na coiffure donc biso nyonso misatu tosa trio to spécial en tout cas papa le quoi ba que non asibela ki alinga asweta ki que non akufa na scène. Il faut pas tirer la scène. Donc on sera à peine la scène. On se peut la scène kaka. Donc oh nyoso to beleli to beti sete Antwerpen. Yo wana mantona yo bomba. Mantono a cher. Oh ya solo bat ba bi combo. Ya nango. Ya ba coiffure les ofele Fele. Dans les gars salon si coiffure. Eza ofele. Ya cap salon en Russie ofele. Eza ofele. Donc zuba bi que non joue enterrement au to enterrer papa. Bisope awa to sala tapis rouge. Tapis rouge. Et indi. Yo wana mantona yo. Wana veste na yo ya uchi wana veste na yo po asko mingi papa zaki na masantomo ebi makaka yo mutu wana pièce na yo ba pièce ra oh wana bombana ta pièce ya ba uchi okomi masantomo ba nindo na boko lo ba yango wana ndela lobi griffe no a cher wana oyo bombana ya double yango wana donc veut dire bimisango jour wana tolela. Donc veut dire toléra to se pelisa c'est ya bongo mais ça passe mais mutunyo soto taka griffe no wana parce que mwindu zaka kitoko pour kolela elenga trop Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W